nayebi bamama bakosepela baoyo bakosepela pe te bakosilika nayebi bakobenganga bapapa ebele mpe bakosepela me bakobenga ngai mpo bapesanga bafélicitation mwa bacommentaire wana esalaka nga mwa bien kande na biso bino lelo naye na mwasi bopeto babikini bopeto mwasi mpe bopeto donc soki mwasi aza bopeto seke makambo nyonso na ndako eza bopeto lelo naye na version ya mwasi bopeto. Mwasi bopeto eza nini? Mwasi bopeto eza kaka te bopeto likolo ya mbeto te. Mwasi bopeto eza na ntongo mwasi so alamuki nde ezalaki bamama kala bazalaki so ye alamuki na ntongo kanti na ye directement la douche ake asukoli kosisi osukola na ye aye abongisi biloko ya papa avant papa ke mosala kosisi obongisa biloko ya papa avant ke mosala elamba na ye ceinture na ye chaussette na ye sengle na ye badesu ya papa mama obongisa ngo ake aluki asaleli papa apreparele mesa mpo azwa ta mwa petit déjeuner na ntongo avant kende mosala mais lelo ezalaka lisu bongo te bamama bakoma donc presse moko ya kosakana te donc opesa exemple bato oyo baolandanga na kine eloko na olingwa naloba eza oyo esalemaka. Tu peux imaginer maman mère de la famille abimana ndako ntango mosusu 5h30 asundoli papa na mbetu ayebaka lisu makambo ya papa te abimi na ye 5h wana aolanda nzela zandu mpo alukaki eteka. Bien sûr toboyi te oki oteka nango eza mpona bana osunga mwa libota mais il faut yeba oza nani na kati ya ndako bameme ebele bayeba yango te soki aza nani na kati ya ndako donc mama mosu abikomisa nini ti donc toboyi te okozala no femme d'affaires mais makambo etali ya ndako na oyo ya mobali na il faut yo moko osalaka mama oki ozonga oyebi ke non zan dekangaka 16h déjà fo bokanga donc 16h wana banda déjà oyebake non nde na ozonga 16h boye nayebi ke papa déjà sisi mosala akobeta tour na bacamarade ne mwa quelque part bazwa mwa koi mwa tirboka nde ezalaka nga mona azonga mbango nalambela papa mais na kini lelo ezalaka bongo te nayebi te partout mpe même bino bato boza na poto ezalaka bongo te ekomaka nyonso tu bana basala est ce que papa abalaki bana to abalaki mama importance na yo mama na libala eza nini obimanuka ntongo 5h okezando bana na ndako bana mosusu oyo ya mikolo nde baoki omona ata mosusu 20h 21h mais baoyo ya mike wana balali bamoni ata nde okotaki te siko ndenge okotaki te wana lobi so obimi su 5h donc okobeta ata une semaine omonana na bana te sauf okoti na douche osukoli oyoki mpe papa oyebi déjà papa lelo olata boye nalongwele mwa sengle na ye na tiele wana taza na pongi obongisi déjà biloko ya papa otango papa olamuka kuti de biloko nde nyonso obongisaki akeka na douche asukoli ayi alati bilamba na ye obimaki nango mosala aleki mbala moko na table kosilisaka osiso lia mama ata kutu baoja nango ata kutu bano ya bapetite fille oyo bango balandaka bango ezalaka mpona talaka mpo eza nzoto mais soki mpenza mpona ozwa bango baremplace yo ntango osala babiloko ya bongo papa otikala ozwa ata likanisi te ya kozwa abimisa o libanda aremplace yo na bana wana mama yeba sens na oyaki de mama yeba place nini ozali mama ozobima 5h oza na temps ya kocontrole bana basi te bana bakoma mobulu ya mibali te ndeni bana bakoma benpoli te ndeni donc maman il faut ozwa temps kose compare na papa te
se comparer na ona papa te parce que papa soki abimine mosala ne 16 heures ntango mosu akende na bacamarade bakemela quelque part yo obi te lokwa papa akendaki na bacamarade nde nayebi ke ozonga ndako 21 heures 22h30 obengi na ndako rite sombela papa ya bino tala na poche ya valise na ngai ye zwa autant sombela papa boye olambela ye comme ça ngai na oyakala mingi te ça n'a pas de sens eloko oyo olingaki osala yango yo ozotinda mwana sala est ce que elambeli oyo mama kolamba eza nde mona oyo mwana olamba mpo papa mpenza sentir ke wi mwasi na ngai alambi lelo mpenza alambi mpe ndenge ngai nalindelaka omoteke omipesa na pasi mama omipesa na pasi makasi tandis que oza mama 16 heures déjà banda oluka nazonga ndako nasalela papa eloko po ntango oya asilika te po bakanda oyo bopesa nayebisa bino moi bakanda oyo bopesa bapapa bafi wana libanda na oyo bobelaka na bango nde bazalaka badoliprendre na bango opapa oyo ya ndako boye eloko banda kozela azwi yango te loko akanda eleki sava nabenga na nga ata nani nansi libanda kuna nayeba so eposition eza ndeni aluka saelanga ata mo elo mwa bosa tokutana mpo degra kando naza nango ka ye moto okitanga basa libanda bazalaka badoliprane bango nde bakitaka bapapa badouleur yo mama kuna so opesi papa motu mpasi aye libanda boye azwi doliprane ntango aokelala mbama okimi omona kuta okipe yo te o bapapa mosusu bakoma obeta bamama bakara na mbeto aokipe yo te po déjà bauti okiti motema place auti dia kozwa déjà calma mpenza place auti azongi nayeka mpona lala donc makambo nyonso oloba ne ebanda olekeka lokwa mopepe bamama bosaba erreur makasi tokola bokola po bamabe mosu ekomaka te na bafoyer lo na ye na nga obwaka mabanga te na obwaka na nga bato mingi te mpo naadea na kanda donc nde na yo sa émission oyo lelo mpenza ko ya makambo nga ya vivre lo na ye ososalela ngo émission donc na ye na kanda makasi ya nansi pardon place oza limbisa ngai aya maa nansi ngalula motema kijo simaya pardon mama limbisa ngai donc na ye na kanda moko kosakana te naoloba en tant que mwasi nayebi nini mopeto mama chambre il faut papa kutaka chambre un nyonso eza déjà dra eza ya obongisa tant papa oya bo ayebi deya nde naza fatigue bo nakoyaka na mbeto nalala na olamuka mona sukoi na lie nasema makambo so ezalaki nasasa ya mike après papa koya bo akuti ndako désordre kosakana te. On dirait celle déjà bas maternelle. Mama boniko. Chambre ya yuna mobile no bolalaka. Otika dra 3 jours, 4 jours. Ah! Oh papa soyez balo barabu chafu buzembe. Il faut s'appeler moi si ou à salité. Maman va déçu ya papa. Otika ngo une semaine au bon barabu baka. Pour ça nini? Il y a un sens te maman ba sous-vêtement na yo moko et ça va une semaine na kata cantine ozo bomba o trouver non peu normal et normal te eza koza salité makambo na lo baba dega shenge na yebi yango ate na nsinda za na nsinga lula oyebi makambo na oloba pour moi sa propre jamais ko sale loko. Maman outino kaka so wapi ma colossalité imagine ba fie bela qui cherche ba la colossalité au moins la pena mo so la mkantongo tala ma colossalité lo kwa mutaki memba na butu ko asales ko course à zéro non jeune fille nyonso jeune maman nyonso so bimaki eza lo sala musalo etoki sara boy musala ne etoki sara ana eza lo sala ke mo eza lo sala ke mo te tango ozonga po obimaki utoka kisukola. Surtout la plupart il y a des thé d'oreiller, des filles moussous. Jeune fille, thé d'oreiller na ya pamba. Oreiller koute bimata na moite. Thé d'oreiller na ya pamba. Et on peut attendre des semaines à soukola ngote.
et on trouve un normal. C'est pas normal, il y a qui ndoki. Il y a qui ndoki. Il y a un ben de jeune fille matoyo. Non ben de maman matoyo. Ils ont kate. Bopé toi moi si non le belaka ba maman, ma femme mariée, même biso ba jeune fille. Faut banda bopé toi non et pas na bino. Après si maman ou même on a ndako libala. Na remercier Nzambe makasi parce que aeba kotindi la nga maman moko à apprendre nga makambo belé. Ya malamu oyo un jour et koedaka nga na foyer na ngai. Yana ba makambo belé na loba awa. Et ça maman n'a pas appris la bonne manière, le savoir vivre, la propriété, musala. Donc, dans comme ça, Nzambe azwa molimo na ye. Après que l'exanga nyonso oya malamu nga na oki ça na foyer na ngai. Merci Seigneur. Et on a sambela boka moitié, on a sambela makasi. Donc c'est un peu ça. Quand on a mis moi si beau péto. Il y a une version de moi si vous pouvez dans le sens de ma caméra. Et la bosse santé chaque la star. Et le bambote ya mwana. Le luna yaki na ngolo bamingité. Steve Bata depuis États-Unis. Joël Capo depuis États-Unis. Capitaine abanani oyomo ebitala kaka. Jusqu'à qui kuna bosse santé pasta drink. Motema ya suki kawana. Na bosse ni lisusu tie. Ah babi ton Joël de moi bien que ton Joël ata oboya na bien que ton Joël na bien que ton Joël na bosante Joël Yanga babi Joël Yanga okama mikolo ki tu nini bwende nini nga na olela bapongi belé abi bapongi na nga o nga la eleki ya yete mais yazo konda c'est que ba travail eleki makasi quoi ba entraînement makasi ndi ya moyo yazo konda nga sala na ba entraînement wana te na bosante elu eyanga motema ya nani otala kaka na neti to suki saka bon makambo ezala te quant à moi de vous saluer de vous remercier bino bato oyo bozita ya olanda ngai comme dans des gens suka émission na émission oyo ezobeta bato belé mabaku pour déjà bandi déjà ko beta mabaku mais non singa papa soko za bolinga mama botala ngona mama et soki atoza bolingo soki oza na bolingo mama mais mama kosilika mpona makambo na lobi atala ngo yemo ekosunga ye ekosunga biso parce que basi ebele bayebaka eloko oyo te epa bakongo baluba neti biso batetela mwasi avant osimba nzungu ya biloko nyonso oyo bato bakolia na ntongo il faut osukola nzoto na oso osukoli te moto olia biloko naza te batetela baluba baswahili moto olia biloko naza te bakongo epa bakongo mpenza nde evanda moto olia biloko na yo aza te il faut osukola makambo na oloba babi José Mavakala pa yebi yango epa na bango ezalaka na ntango mwasi avant sukola avant atiela mobali biloko na mesa ou soit asala mosala oyo etali biloko olia il faut asukola. Merci na suki wana bambota trop na bino nyonso bato bozwita ya olandanga Steve Bata na ozela na bosani te jansi nayebi eloko na ngai nolobaki wana nazozela ngo kaka nayebi ke biloko akanda ezoya na osepela na ngai donc merci beaucoup bye à la prochaine.